kabolaka bitumba wana ange elakisi ke mopanga wana esalaki mosala baenemi bakweyaki ye abimeli na nzete ya nini ya safu. Nzambe aza kati na biso atikaka biso te bitumba ata eza ndenge nini Satana koki koganie Nzambe te. Nzambe akweyaka te. Eza bongo bie bongo te. Pola bongo ngana sisi na pesi papa Mbenza oyo etikali ye mokonzi ya 5 mois na nkamba. Merci papa dengo pesi biso nzela akoyeba pe koyoka maemale kaka na 5 mois. Ndenge tokolandela kango tango nyonso na bango moko bamvoala misato. Papa Kisolokele, papa Dialungana pe papa Dengenda Kuntima. Ete na 5 mois wana bakangaki makambo oyo ezali ete ndenge nini tokoki kozala na kati na lingomba po bayebaka ete bazokotika mokili oyo na bunzoto kasi na molimo bazalaka na biso tango nyonso kasi lokola bana tozali kaka bana yango esengelaki bafanda balakisa biso ndenge nini tokofandela. Insistance ezalaka na papa Dengenda Kuntima ete na bino bato bozali na biso pene bokweyisa ta likambo moko te, borate ta likambo moko te. Manche oyo ezali koleka botiango na baenregistreur botia yango na babande bafilme poete na mikoleko ya solo yango nde kobikisa bino makambo nyonso po bato na ntembe bakoya koloba ete bapapa balobaki te wana likambo wana bapapa balobelaki yango ndenge wana te. Kasi na tango bokobimisa maloba na biso wana bato oyo akotia susu ntembe bakozala te. Yango tokotiaka ba message na bango tango nyonso. Mingi makambo balobaka na tango wana ezalaka te. Kasi ko makambo o bango balobaki yango nde ezali komona na sikoyo. Yango ezali komona na ete likambo nyonso soki ekwei eyei ndenge peut-être molimo centre alobeli yango ekozala te biso toyebi te ekozala ekoya be ekoya te ekoya na tango wana nde nguya ya tata Nzambe ekomonana po likambo oyo tozali kolanda ezali nde ya tata molimo centre yende suka ayikosilisa passe surtout ya biso bato yindo papa balobelaki na 5 mois likambo ya mbotama ya papa Siboki Mbango tina nini ya yake enjenge nini ya yelaki yango banda centenaire ya papa Siboki Mbango oyo ezalaka na 1987 papa Mfumalonga alobaka makambo mingi te a partir ya 87 wana nde makambo oyo papa Siboki Mbango alobaka oyo kozala après 100 na ye yango nde ebandaki kokokana banda na tango wana. Donc makambo mabe siko ekotaki mingi banda 1987 wana 88 89 bango papa baye komona ete no photofandisa lingomba
toteya bana toteya bandimi yango liloba oyo tokoloba soli ezalaki ya 1987 mais aye korepete yango na esika wana nde na 1989 aye koloba na ntina nini bako bafandaki aho badenge nalobi ete à l'âge ya 15 ans abimaki na nkamba aho ake kofanda epai papa kulutu kuna na boma likambo wana oyo bango bakendaki kofandela na boma kaka oyo ezalaka na 1800 docteur na 1800 etumba ya mutu mwindu yango tokolanda nanu moke esire wana alobelaki peut-être ke bapapa elebe soki bafongoli matoi bango mpe bakozwa mwa likambo oyo bakolobela na message ya papa Mfumalongo oyo akopesa mpe tokokontinue masolo na biso yango tosengi presse otiela biso message ya papa Dengene baninga na biso bakamataka bato mwindu ebele bakei kuteka bango lokola soko marchandise ezalaki choix bakangi bato ebele mingi ya balongo na Congo mingi na Zaire mingi na Angola bakanga maka bato ebele bateki bango bakei na bazando bati bato kuna amosusu bati bango na cage ndenge ezala koyela kalelo ba marchandise mosusu ezala koyaka na ba conteneur bakamati bato bati bango kuna tango bakamati cage oyo batiaki bato mwindu bakayango na grand marché ale bakufungulaka moko bafunguli obimi bakangi batambulisi yo kupesa boni mosusu alobi nakupesa $5 mosusu alobi nakupesa 15 mosusu akoloba ngana pesi 18 bamosusu ngana pesi 20 nani achi plus batali mutu azali te ale ajuge bakamati mutu wana maboko kangama na sima ale bakei wana bazali koseka ye ale babimisi mutu mosusu ainsi de suite mutu makambo yango ezali ndenge mosusu makambo yango bazali ndenge mosusu bato batekami lokola tokotekaka ngulu obe tokotekaka bantaba muntu maître atangi livre moko namonaki yango bato batekamaka banda wana Congo na Zaire na Angola tango apesi biso chiffre bacommissaire du peuple nyonso to bazalaki na ndako Nzambe Nzambe Seigneur kasi sikasika wa tozali libre medika moko ezangi mpassion surtout la vente des esclaves et si là qui na mobonini nani aibi nani aibaki mbulo yo silaki la vente des esclaves hein comment non combien nani aibaki mbulo yo silaki la vente des esclaves hein comment non
Combien? Bah maman batata 1887. Et papa c'est moi qui m'a rebuté ma gambola nino. Est-ce que ça la nama yelete? Même pas nani ni babo qui n'a qu'à m'a rebuté mi. Allez. La vente des esclaves terminée. La grande conférence de Berlin. Allez. Babo qui c'est. Eh kusuma di susute. Akamusa sumaya ko bibisi yango tangu kokina no. Bajenoye maloba ya papa fumalongo papa dagida kuti besa mulai me mwandambo wana to lakisi na 5 mois te wafanda kinasa na nkamba wa 1989 papa mfumalongo papa dengenda kuntima akikozongela likambo wana na ndengeni na 1933 ye akena boma epa ya papa Kulutu akodisi kela satangi ko sili sanayi bacheye contrôleur ya biloko nyonso oyo ekokutaka na RDC ekokutaka na port ya boma ti banana kasi trafiki wana ya bato kuteka lisusu yaki kokontinue denga alobi ete bato kotia bango na bakage lelo ndenge tomonaka moto atuti kosomba bibwele na ye na Afrique batie na ndako mabaya bakage bamsusu mwa ndako ya affaire lokola o batiaka bachaku sikoyo bakoma kotia banyama nyonso soko aza nano moke bakotisie kuna bakina ye esika nyonso ndenge wana ebandaki kosalama na bato kasi na 1947 kuna na banana ndenge emonanaka accident oyo esalaka papa dengenda na ndunzi ya le 17 janvier oyo akendaki kokanga mutu bateki ye batie ye na kale na se kuna place batiaka ba marchandise bafaire entouré ye na bitabe po bakendene na poto papa mpanzu muda ibili solo wana malamu to batu ya mwanda papa dengenda alobelaka ngo na 1989 koloba ete mama Kinzembo ndenge peve molimo oyo ebandaki kozwa ye ndenge papa zako lobela yango nguya ya tata Nzambe ekoya ekokita yango ekitelaka na mama Kinzembo oyo bazo continue kosala ba trafic wana po trafic wana papa Simoki Mbangu tango abotami kaka na 1887 ezosala malisusu te kasi batu ezala bamindele ezala batu mwindo oyo bakontina kama na makambo wana bazalaki yango mama Kinzembo ye azalaki ne mokangami tango akomi kuna na boma nde azokomona batu nyonso ezalaki bateki yo mutu kufi bazi molimo na bakena yango ye amoni akapte yango oyo baza koteka na bunzoto boye ndenge papa dengenda alobelaki yango baza kozongisa bango donc bango bakanisaki ndenge papa Simoki Mbangu akufaki to pardon ndenge akangamaki eke makambo wana ekozala lisusu te mama Kinzembo akwelaki mulimo wana mpe mulimo yango ekendaki na papa Kisolokele pe na papa Dengenda musala basalaka kuna na boma pe mwanda yango papa za kotuna biso nguya ya Nzambe ekoya ezonga nguya ndenge wana ezonga tu ezonga te
oyo lelo oyo o baza kotekama na bonzoto bazali te bazali te moto mwindo oyo baza kotekama mtakufi mulimu ekei bazali te bazali te ebele yango nguya wana papa aza kolobele te ekozonga yango ezokomona keka na kati na lingomba biso nyonso bokabwana ekoti mpona nini makambo ya ndenge wana tozongeli maso yango papa alobi ete nguya wana ezali koya tozali ya kobongama yango papa elebe ya kotyana ni commentaire na oyo papa Mfuma Longo alobi ndenge kokweya mur de Berlin na makambo nyonso oyo esalamaka ete esclavagisme esili ntango na mbotama ya papa Simon Kimbangu sikoyo ekoma ya molimo yango toza koloba le 12 septembre yango oyo ezali koya tozala ya kobongama na milimo na biso sikoyo surtout na mulimo na bonzoto na mikolo wana soki tolobi boni bakolata uniforme biso nyonso biso tokolata biso uniforme yango na bonzoto toza kopromilakisa kasi na mitema na biso na milimo oye papa Elembe na komona tata mwana tata molio mosantu merci nkolo likambo oyo ya kibomo eza likambo vraiment ya pasi tokoki kobakisa boye papa Diangenda alobaki boye alobi tata soki apesi mwana etumbu mwana zali kolela zali na mpasi vraiment za kolela foyokela mwana mawa soko alinga kitisa maboko ale matisa maboko emati mama soki yaye wana maloba papa Diangenda soki yaye amoni mwana na mpasi penza esali mama mpasi nazali na droit ya kolongola mwana etumbu te akokota na ndako akokena kosenga epai na tatabi mwana aza na mpasi ata asalaki mabe limbisa ye libere ye tala mwana ndenge aza komona mpasi tata koyoka ndenge mama koloba après aye bon yo osalaki mabe agangeli mwana lisusu après tata aye ko libérer mwana mais sous condition oyo kosalela yango lisusu te yende tata kolo Yesu tango ye ayaki alobi nazali na bampate mosusu kasi bazali na kati na etonga oyo te nakotindela bango mosongi mobikisi oyo akokene kolongola bango e bango nyonso to bakosangana bakokoma motambolisi moko nde histoire na biso bato mwindu tozalaka na biso bato te papa yango na papa alobi tozalaka na biso na kati na libulu tozalaki na biso na kati na bombo histoire ya moto mwindu eza ya mpasi mpona nini esclavage wana à partir ya découverte ya Congo na 1482 eh bien bato babanaki kokene wana basali 1482 oui juste na mois d'avril, le 3 avril 1482, nde bapesaki baptême ya liboso kuna na nesoyo. Après le 3 mai, ezalaki tour ya Nzingankuvu. Le 6 mai, église ya liboso ya ba catholique nde salamaki na Mbanza Congo. Alors à partir de ce moment-là, et badaki kokoma trafic basali komema bato mwindo ndenge papa lobi ezala na Angola, ezala na Congo Brazzaville, ezala na Congo Kinshasa na antique royaume de Congo nde basala kokene kuna. Et l'esclave le plus cher ezala na Amérique latine, ezala na États-Unis, l'esclave le plus cher azako wuta na mokili na biso ya Congo. Pourquoi? Parce que bazalaki bato moko
brutal te, bazalaki bato moko docile, bazalaki bato moko et puis très intelligent. Soko l'accès mosala yangwana esclavage ya bato mwino nyo surtout d'accord, mais l'homme noir a Congo a monaka passe ya koleka ba peuple nyonso. Donc obiso salaki ba catholique ba lobaki yango le royaume chrétien mais balkanisé nyo surtout comment qui n'en passe. Kolele salaki ya makasi. Mais papa ya solo de sikawana toko saboy. Déjà maman Kimpa vita na Congo basale ko benga kombo ya Kimbangu. Kimbangu fula mwana. Nzambe biso tuzala ko sambe. Lelo soto kamatika likolo bato bawoye bate. Tata Kimbangu azalaka molimbo. Yende azalaki mobikisi soko ke na kuna na États-Unis na Amérique du Nord. Ezali na ba oyo basambelaka koma Kimbangu kuna les anciens esclaves basambelaka ye. Donc papa Kimbangu azalaka mais azalaki ye moko. Ndenge mokolo malelo papa tunaki pe likamo ya muzimi siao. Ndenge batu bazali kobunga mais papa Kimbangu azalaki ye moko. Onyo soto tokoyo koloba tuza komona lelo basali mais ye Nzambe azalaki ye moko. Ndenge pe nkolo Yesu ndenge Nzambe asalaki mosala ne azalaki ye moko nkolo Yesu na tata molio mosante ba assister. Nkolo Yesu pe la même chose. Et tata molio mosante azalaki yende aye mpona nene aya kolongola biso na kati na bompo. Nkolo Yesu akenaki na ke epai na tata na ko sengela bino mosongi mosusu. Nde tango rapport ya nkolo Yesu ekomi tata molio mosante akamati mokumba oyo ya koya kolongola moto mwindo kosilisa etumbu kozongisa biso na paradis e kozongisa biso na jardin d'Eden e na Yerusalem ya sika makambo wana manso mokumba ya tata molio mosantu yende moto aye na lingomba oyo ya suka tata Kimbangu azalaki. Tata Kimbangu pe tango ye azali kobotama, c'est vrai papa na histoire abotami na 1887. Mais kobotama ya papa Kimbangu ezalaki après Léopold II. Léopold II azalaki na trône ya royaume à Belgique le 17 décembre 1865. Yende akomaki roi ya Belgique. Alaki roi moko makasi mpasi bakisa maki lisusu na biso ya kosakanati. Et tango ye aye asali conférence géographique noki internationale aye kosala l'association internationale pour le Congo et puis allez toke na conférence de Berlin na 1885 de bakaboli Afrique et ye asali état indépendant du Congo, propriété privée ya ye moko le roi belge. Alors ndenge wana passe ye la kibiso tata Kimbangu tango ya botami effectivement ndenge papa lobi esclavage ezalaki le sous-souté. Passer de l'esclavage à la colonisation. Nde ba botola kibiso mabele oyo nyonso tu. Nde mpasi wana tata Kimbangu aye na yango. Tata Kimbangu malgré batu bazali ko sosolate papa Kimbangu asali miracle oyo nkolo Yesu asalaki pona kolakisa ke yazali tata molio mosantu. Papa Kimbangu le 24 avril 1942 bakangi ye na boma ye azali na Lubumbashi bakangi ye na lisusu na boma alaki sete na ye na kati na mokili solo moto mais solo molimo solo Nzambe potango ye azali kobotama nde ayebisi na mama na kuyela qu'avant yozala nga déjà na mizalelaki na ngai ndenge nkolo Yesu pe alobaki avant Abraham azala nga na mizalelaki na ngai. Et puis tata Kimbangu asekwisi mwasi ya mikolo mine azana maita azana makilate azali na système nerveux nyonso to apoli mais apesi lisusu bomo ndenge kuna na Palestine nkolo Yesu asekwisaki mobali Lazare papa Kimbangu aye kosekwisa mwasi on dirait création ezala nkolo Yesu ezala papa Kimbangu bango nde bayebi secret ya moto na tata Nzambe bango misato. Et tata Kimbangu alakisi ke yazali molimo ata alataki nzoto solo moto mais solo molimo yango wana alobaki na kobotama na 1918 papa Diangenda le 17 février 1991 na Mbanzangungu
ami lakisi polele tata Kimbangu alobaki na kobotama na 1918 est-ce que bino bokoyebaka ke ngai ne tata Kimbangu tango ya alobi yango na 1992 yempe wana ake donc tata Kimbangu azalaka azali kati na biso et tango papa diangenda azali papa kisolokele papa dialungana o biso toza koloba ba jeune za très important papa dialungana na papa kisolokele bakoko sima papa Kimbangu mais papa diangenda akoko sima ti aya ko sima ye na le 9 août 1939 tale belé na bambula lobi ngai na yo tuzali moto moko mokumbo ezali na ngai ekokite pai na yo yango wana ba papa kisolokele papa dialungana bazalaki kosunga ye kotosa ye na mosala ye moko azalaka mpe azali pe alobi na kobotama na 1951 etango ya botami na 1951 ya azali kati na biso solo molimo e solo pe moto yango yo zali kote ya biso tata molio mosando yo zalaka e yo zali yango wana pe na Apocalypse chapitre 21 et pardon 11 verset 15 à 17 elobi oyo azali na kiti na kibokonzi entouré de 24 vieillards pas 25 mais 24 et ye wana mozu na nguya mozu na nkembo voilà tango nkolo so bayokanaki na papa Kimbangu mutu mususu azalaki te bo nyonso bayele kwa basali et voilà wana mama Mwilo apesa ngo na papa Diangela motu na nguya et voilà wana papa Dialungana apesi yango na papa Simon Kimbangu kiangani tata molio mosando bazalaka batomi bale misato te moto semo mo bazalaka batomi bale te misato yango na balobi oyo azali na katikati wana yende moto azali na ngbende ya trône azalaka ye moko e ba oyo mosusu bazali kopesa ye maboko ba entouré ye yende baza kosala likambo wana papa pona kosilisa Abraham bana ne bakenaki na bombo pona nini atosaki te oyo nkolo nzambe alobaki na ye biso mpe bato mwindo uta ebandeli bankoko na biso Adam na Eve etc papa ndenge yo lobi totosaki te yango wana etumo mpe mpasi silaki na biso nani akosilisela biso mpasi oyo nyonso to biso tozali bobele yo tata nalobaka longo na fantaisie te kaka yo tata ndenge otikali yo ozali kaka ye moko yango wana mpe ozali koyebisa biso tala na poko oyo enseignement oyo nyonso to nguya ekomonana mais nguya wana Apocalypse chapitre 11 verset 15 à 17 mozwi na nguya nyonso tata molimo mosantu azali elongo na biso le maître de temps et des circonstances nkolo na bilaka nyonso to ezali kaka na yo soki biso tokotosa tokosepela soko tokotosa te mpasi yango wana ba jeune ba tata ba mama tozala bana na botos na bolingo na mibeko pe na misala mpo ete nguya tango yango ekomonana biso toyeba kosepela mais ezali likambo moko ya somo ezali koya papa limbisa nga mpona kobimisa secret wana papa olembisa ngai papa mokolo moko papa Malongo avandi kati na biso alobi tozalaki kaka ngai na molongani na ngai na ye tata biso bisato alobi ngai nazali kobanga likambo yango ndenge yango ekoyela totoni papa kasi yo nde nzambe nkolo makambo wana nyonso ezali alobi na molimo ezali nango problème te na molimo ezali nango problème te mais na nzutu ekozala événement moko makasi ndenge ya alobi bokotala na est e nguya ekomonana e ba mususu alongwa wa akeko kwa soko na Australie soko akeko kwa soko wapi alimu donc ekozala kinkenga mpade e mokonzi na yango nyonso wana nde yo soko biso totosi yo tokopombwa lokola bantelele te kasi tokozwa nguya po ete tomata na mokili bobima engebene nzembo vous êtes les ambassadeurs nde mokili mobima bakoyeba te solo yo zali tata molio mosantu e mokili mobima bakomata wapi na nkamba koya kokutana na yo nzambe awa na nkamba na komoda tata mwana tata molio mosantu. Merci papa
elebe tenga uti koteya biso bajene oye tozalinde kotena mingi eza kobima awa ya solo oyo bayebi yango toza muke kasi oyo toyebi yango te masolo ya boye tozali ebele eza boye te yango papa Simokimbangu onkanga na lobi ete chaque mardi biso bajene toyakaka koyoka mingi toza kobimisa awa batata bateyaki biso yango balakisaki biso yango esika wana ndenge papa elebe auti kobimisa yango papa Mfumalongo papa Dengenda abimisaka yango mpe na 5 mois bamaloba totyaka yango bakasete totyaka yango esika tata Simokimbangu ayebisaka na tata Kuyela na bakoko na ye awa na kati ya Yerusalemi ete bango bakoko na ye na bayoti na ye babotamaki nanu te amizalelaki awa na mboka oyo mboka ngo ya nani ya ye tata Molimo Santo donc esika wana mama Kimpavita nana lobili yango te bamindelesi bayebaki e tata Simokimbangu abandaki deja kosalisa na molimo yango mama Kimpavita abandaki koloba tango ete tango boza na mpasi boloba kombo ya Kimbangu nyonso wana batata batikali kolakisa biso yango bamessage nyonso wana tozali na yango koloba ete batata bamiyebelaki yango babimiselaki yango na biso bana na biso bana tata Simokimbangu po toyemiyebela deja po ignorance ezali oyo sujet wana papa elebe ndenge auti kobimisa yango eke tata Simokimbangu amizalelaki na molimo avant kutu bango bamama Kimpavita babotama yango na thèse ya papa Zako o tozalaki kuna tolandaki esika tango papa Zako alobi makambo nyonso toujours ya esclavagisme ndenge ni papa Simokimbangu ayelaki o ba professeur minene bazalaki wana batunaki papa Zako motuna est-ce que tata Simokimbangu azali toujours na molimo be akoma na bonzoto biso toko répondre ni azali et sika papa Zako alobaki be le grand-père est là tolandaki te tolandaki mais il est là azawana est-ce que azawapi yeyo ba distraction tokomi nango mingi na kati na Lingomba ndenge ba distraction ekoti bazimbisi baza ebele papa baza ebele muzimbisi elingi koloba nini mozimbisi c'est-à-dire tromper moto na lokuta ye ayebi me aza kotrompe moninga eza boye te eza bongo papa eza bongo papa yango papa Kisolokeleke alobaki te ya des rusés ya des malins nganguza sumpuka papa Mfumambanza odalunga na bana ko bangwa nganguza sumpuka benafoka benako basake na kati na Lingomba yango papa Mfumalongo alobaki ete tozala mayele mutu na mutu na mayele e papa Dengenda alobaki yango bato wana bakoti mingi na kati na Lingomba kasi bakoyebana na nini na bezili esika wana tozala mayele na tina na bizaleli yango bate ya papa Mfumambanza papa de Gaulle bukozonga wana po to travail binu mibale na papa elebe
papa mfuma mbanza ayaki ko resume makambo ngo ya bazimisi ndenge toza na kati na lingomba aye kokoma mwa mukanda otango lingomba ebimi na 1960 bapapa bango nyonso misato bazalaki na observation banda 1960 et na 1966 68 nde papa mfuma mbanza abayaki kokoma mukanda wana yaki kokoma mukanda wana kasi likambo ezosala biso pasi mingi ndenge papa aza koloba papa mfuma ndongo papa simokimba onkianga napesaki ordre na imprimerie na biso po ete basala mikanda oyo ezalaki banda na 1960 mikanda wana mingi tozali kosalisa ngo na baimprimerie mosusu na baimprimerie mosusu ale baza kolongolaka makambo oyo mpenza bapapa batiaki ezosala te yango nalokutaka no papa alobaki ete tozongela kosalisa mikanda na biso na imprimerie oyo ya biso na mukanda wana ndenge papa dialunga nayaki kokomela ngo kokoma ete ndenge nini tokoki kozala na kati na lingomba bato oyo bakokende na bifelo na bato oyo bayoki mateyi balongi na bango eza mukanda muka muke eza na Kikongo mena ntango na bapapa basengaki ete babongola yango na lingala mpe na français batata bansimba ntango bazalaki na bapapa atiwe baza korespecte makambo nyonso wana yango nini oyo kosala ekete na kati na lingomba bokabwana ekozala na bizaleli topesi bino nzela bajene oye mate toza kopesana banzaki tozokende mulai me ezali na ntina lingi koloba ete soki makambo nyonso oyo ezali kozongela biso eza bolingo papa simokimba nkiangani kaka na nzela ya koloba ete se alimisi biso action de grâce yango baza kotangela biso ndenge nini tokoki kozalela po ete nguya wana ntango ekoya oyo tokosalela na solo mwaye tokende kobwaka musika ekozala te au contraire soki osaleli na solo nguya wana eye oza musika soki na États-Unis soki wapi kuna mpe bangunya na yo bazali me awa osaleli na solo nguya wana ntango ekoya epumbwisi yo okose retrouve wapi na nkamba eza boye te pamba te osaleli nzambe na yo na solo oui papa elebe na papa kabemba. Merci Nkolo na komba tata mwana pe lusana opesa biso susu maloba programme ya ba papa to programme oyo papa mfo ambanza asalaki lango kokani na ndenge nzambe asalaki bolingo na ye na bana Israël. Nzambe amonaki ke esengeli asala bolingo na bato na bokili aponaki koko na biso Abraham abimisaki na mboka esika azalaki kuna na mboka na tata na mama na ye nde alakisaki mboka oya kokende na Genèse chapitre 12 na verset 1 te na verset 3 alobi okende na mboka nga na kolakisa yo kuna nde na kokobiso tata na mabota na kobenisa na kopambula oyo no sa kopambula yo pe na kolakela mabe oyo no sa kolakela mabe mokili mobimba bakopambwa na komo na yo la pona ko sele bolingo na bango alliance na bango apesaki mitindo api atwa nyama abongisa po ete atumela ye mbeka me koko na biso Abraham akokisaki te asalaki solo me akomaki na suka te obéissance na soumission yango nde tozali kolobela
obéissance asalaki na ye atiaki bibwele nyonso apasolaki yango atandi yango kasi ndeke akomisaki yango na soko te atiaki yango mobimba. Donc azalaki obéissant mais azalaki soumis te na baordre nzambe apesaki ye. Yango na nde atindaki alakaki ete bakoko na ye baokende bowumbu na mboka mopaya. Mikolo milekaki ye nzambe akokisi liloba na ye. Koko Abraham azwi mwana Isaac ayi kobota bana mibale Jacob na Isaïe. Jacob ayi kobota bana 12 kuna na kati mwana moko amonani Joseph. Mwana moko Joseph amonani oyo azwaki likabo ndenge baza koteya biso likabo na nguya, azwaki likabo ya kolimbola bandoto. Yango pe ememaki na boloko bandeko bateki ye mpona ntina na bandoto azali kolimbola na famille. Kuna pe akendeki na boloko azwi mikakatala koti boloko alimboli kaka ndoto dona ye. Tango abimi ndoto wana yango ebimisaki ye na ndoto ya Pharaon pona kolona pe kobokola ndenge tata Molimo Santo auti koloba yango awa. Do eza likambo akala lokola makambo nyonso yango nde ezongaka kino ekozongela biso nde tozali ko papa azali ko prévenir ndenge nini yango ekoyela. Tango Jacob akomi mokonzi nzambe abongisi makambo na ye nzala ekoti na kati na mokili libota ekotaka bowumbu te ekokota bowumbu. Tango bakoti bowumbu Jacob akufi bake kude na mboka na bango. Joseph atikali na sima mikolo tango Joseph amoni liwa ekomi pene nde asengaki na bandeko neti ngai pe na kokufa. Mais soki na kufi na tie nazare elikia te nzambe aya kotala bino. Tango nzambe akotala bino boko bima. Mais tango boko bima bobosa na nzoto na ngai te bokende nango. Tango ngo ekokaki na nzela la Moïse bana Israël babimaki nde batambolaki. Wana nde début ya indépendance ya bana Israël bauti na bowumu na mboka Pharaon nde batambolaki. Na nzela bakomaki na Sinai nde nzambe apesi bango mobeko. Pona nini pamba te balongwe baza susu bawumbu na Pharaon te bakomi bana na nzambe. Nzambe apesi bango mobeko ete bakokotosa. Pote nzambe alingaki te te batambola lisusu lokola bazali kotambola na Égypte. La Lévitique chapitre 18 verset 1 à 5. Donc bakomi bato na nzambe bakotambola lolenge nzambe alingi nde batambolaki po baye kokoma na mboka elaka. Histoire ya bana Israël wana ekokali na histoire ya biso ndenge tolandi na papa pasteur elebe auti koloba na biso tozaki na bowumbu na bana na baflamand na bamindele banyokolaki batata na biso babetaki bango fibo babomaki batekaki bango ndenge tolandi na bande papa Mfomalonga auti koloba. Bakoko na biso balelaki mingi ndenge komami na Isaïe na chapitre 19 verset 20 à 21. Kuna nde nzambe azali kolakatela kotindela bino mosungi pe mobateli oyo akobundela bino pe akolongisa bino. Likambo yango ndenge balobi na biso ete solo mama Kimpavita abikolaki yango. Alors ayebisaki bango te nzambe na biso kimbango azali yenda kosalela biso makamu isi ndenge baza kosekisa bana na kombo na ye. Alors tango papa kimbango alati nzoto abundele biso abikisi biso poko biki mobikisi azali oyo alongolaka bato na mikakatano alongola bato na pasi abikisi biso. Mais lokola tozaki na époque coloniale bakangaki ye ake kokufa na boloko na Lubumbashi. Mais yambo akufa nde ayebisaki papa Joseph ete soki mikolo ekoki nzambe akokanisa bino tokozwa indépendance bokozongisa nzoto na ngai na mboka na ngai. Le 25 mars 60 makamwa na isalami exhumation. Le 3 avril 1960 ne nzoto ekotaki awa. Yango la tokola papa Simon Kimbango abimisi biso na bowumbu apesi biso mobeko. Yango papa Mfomalonga komaki na nsiko e malongi mebundu na mokanda oyo papa apesaki biso totanga. Apesaki biso mibeko. Apesi biso mibeko pote to yeba solo lolenge tokosalela nzambe. Na kati na mibeko kuna akolobi la biso alakisi biso ndenge nini tokoki kosambela na solo, ndenge nini tokoki kobalisa, ndenge nini tokoki koteya bana, ndenge nini soki tosali tozana mayanga ni ndenge nini tokotanga mwikada ndenge tokopesa orientation
apesi biso makambo nyonso wana po ete toyeba kotambusa lingomba. Kuna pe alakisi biso ndenge tokozwa prise en charge na biso depuis 21 alakisaki biso nzeta linyoko abi nzete oyo yango ekosunga bino bokolia likolo nango bolepe na se nango po ete bapaya bakoyela bino yango nde tozali kosala tukoloba te bokolora pe kobokola wana ezali prise en charge ndenge tokotonga lingomba na Ntsisani tomoni yango papa Diangenda azwi nze makambo wana asaleli yango lingomba ekobi ndenge tomoni yango lelo ndenge papa alobi te papa Diangenda tango za kotambusa malgré bazaki bango misato mais liloba ezaki na papa Diangenda ye amuto azali kosala bandeko bapesaki ye maboko donc biso pe ndenge tovandi lelo awa esengeli na biso tozwa exemple bakoko na biso bango nyonso bazaki sima papa Simon Kemangu yende mutambusi biso totikali tozaki basali lege pe biso tozali lelo awa biso nyonso soki tokobi kitisa tokozala basali mokonzi voix autorisée ezali moko source ya ba décision ba orientation ezali moko papa Simon Kemangu kanga ne molimo centre mbongwana to bilaka o tozali kozela tokomona yango do mo tina bapesi biso mobeko ezali poto tozala pdpd mingi na Nzambe to réaliser makamwa minene po biso tozalaki bato te ndenge balobi na biso na 1 Pierre le chapitre 2 le verset 8 na verset 11 tozalaki bato te mais sika tokomi bato lokola tokomi bato esengela biso to batela orientation ya Nzambe oyo abimisi biso na boumbu mpote akoko sepelisa biso na oyo ezala ye mposa papa Fomambanza na telemina wana na pesi bya loba epa ya tata. Merci. Tokozongela so molaite mokana yango oyo papa Fomambanza papa Dialonga na kyanga na komaki na 1966 oeza na ba directive makambo nyonso ndenge papa pasteur Kabe Malobi ezali awa donc likambo wana ezali na biso ya ntina parce que bana na Israël basalaki 430 ans avant babima na Égypte biso mpe kobanda 1491 avril 1491 pré-baptême kuna na nesoyo banda tango wana te avril 1921 430 ans ezalaki le 6 avril biso mpe papa Kimbangu abani mosala na ye po ete biso tozwa bonsomi ndenge ezalaka na bana na Israël ndenge mpe yango mpe ezali kati na biso ndenge ekomami na Ecclésiaste chapitre 3 verset 15 maye mazalaka to maye mazali na makoya emizalelaki Nzambe akamata kaka makambo ya kala ezongaki ezala Suzanne H ezala pe Docteur Martin de alobaki l'œcuménisme c'est la réactualisation de l'histoire du salut oyo ezalaka na bana en Israël yango ezali et puis ezali pe très important pour bana na Israël ndenge pe bateyaki biso lelo na tongo na ndako ya Nzambe motuna ezalaki na bango makasi tango nini nkolo Yesu yoko bimisa biso na kati na bomo ya ba Romain po ete tozwa bosomi nde wana ezalaki préoccupation na bango tout le temps baza kotungisa yabe mpo na ntango mpo na mikolo bino boyebi te mais tata abongisaki yango nde likambo wana eye kosalama na ntango tata molimo centre aye na ntango nkolo Yesu aye na komo na ye ya sika ezala bana na Israël ezala mpe biso tozwi libération mbala moko ebanaki na bango na 1948 Israël biso mpe na 1960 toyokozwa indépendance na biso mpe tokotosa nani liloba ezala Nzambe azali Nzambe ya ordre nde papa Diangenda azalaki ndenge biso tolobaki nde tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kyangani ye nde moto azali na ngwende Nzambe kati na biso bato parce que ba sainte écriture tokoki ko anéantir yango te elobamaki ete Nzambe akozala elongo na bango il sera le Dieu qui sera avec eux c'est-à-dire akolata nzoto Dieu qui sera avec eux c'est-à-dire alata nzoto Emmanuel et puis tata molio mon centre azali kati na biso siki yende motu
biso nyonso to na nsima amibombi te papa molio monsanto alobi na biso polele awo bino nyonso to bozala na nsima na nanga alobi yango polele amibombi te bino nyonso bozala nsima na ngai moto azala liboso na ngai te me moto soko atosi liloba ya papa mokonzi ya bole papa Simon Kimbangu Kiangani te seka atosi liloba ya bapapa bango misato te aleki liboso wane komi désordre ekozala no passe et puis alobi Exode 14 bovana nyenga na kobondela bino yango mpe nyonso to elobami na poko oyo kaka na esika wana bovana nye nga na kobondela bino kasi soko ozali kotombokela ye ozali kotshola ye ozali kofinga ye kotuka ye eske akobondela yo okokela na lifelo tosilisi wana na komo na tata mwana tata molio mosantu botanga mibeko yango ya papa delunga na kasi awa la mokanda mobeko liboso alobi la biso pona mtina na mokolo mayenga lumbuki avundu apesi biso te mokolo yenga ezali mokolo ya nzambe esengeli totosa yango tokendela ndako ya nzambe tozala na activité moko te oyo ezali contraire na mosala ndenge ye nzambe alingeli yango esenge tosa sokolo sikisiki mokolo mayenga oyo ezali mokolo ya kopema ya tata nzambe na nsima kosala bisala mikolo motoba ya sambo nde apemaki aye kopesa biso mobeko ya liboso ya nsiku alongo mobeko ya libala ya solo même papa moli mosantu alobaki yango mokolo mosusu na banza na Kinshasa esenge na biso te batata dote ya bana na biso biloko ya libala mboko ya libala ezala muke po permettre bana na biso babala balongo na ndako bakende po de alobaka te musala oyo biso tozali kosala bana na biso bakokita na yango mais esengeli ezala na botosi na mobeko na lingomba yango wana mobeko ya lingomba mobeko ya libala esengeli na biso ezali elembo mpona koconcrétiser mais ezali marchandise te mpo te totia yango kuna na lola musika yango eza kokanga nzela mpona bana na biso alobaki na biso mpona botosi esenge na biso totosaka baoyo nyonso baza na bokonzi pamba te bokonzi ewutaka na epai na nzambe alobi na biso lisusu liloba otanga nanu mibeko nyonso ndenge nini tokoki kozalela liboso ya tata nzambe apesi biso fuyina iyangirikanga tata nzambe nkiafu ibelanga tata nzambe yo papa mfuma mbanza alobelaki papa lialunga alobelaki makambo mingi wana na oyo esepesaka tata nzambe papa mfuma mbanza apesaki biso na ezalaki to Galate chapitre 5 na verset 22 kita kuna baza kopesa biso esengo boboto bolingo makambo nyonso oyo ya kitoko oyo ya molimo mbuma ya molimo mosantu ndenge apôtre Paul autukolobi asetesaki yango mbuma molimo santu siko na verset 19 nde bapesi bizaleli mabe oyo esepelisa tata nzambe te ekobo bitumba bilulela makambo ya nyonso ya lolenge wana ya mabe oyo tozali kolobela lelo ya babisimbisi donc yango nde tata nzambe asepelaka na yango te akontinuaki na mobeko ya komela masanga mobeko ya komela masanga apesaki mpe na bachapitre ezali ebele awa
Par exemple, pesaki Minkongudidi, dans le chapitre 14, verset 13. Minkongudidi les ali juge. Juge Minkongudili. Chapitre 13, verset 4. Pour la mobeko comme la masanga. Alobela ki lisusu mobeko ya kozwa kisi. Te ba pesi biso bona ba précepte ki magiste tozwa ka kisi te pe tokela nanda kwa ya nganga te. Apesi biso mobeko nsiku ya ngoma ya makinu mbunda ba surtout mbundo ya buku ya mboka mbunda wana ezalaka kitoko te na kati ya lingomba ekotaka na likona na paroisse na biso te mbunda oyo bakoko babetaka bobubu na paroisse na biso ekotaka te parce que tango papa Diangé azali kotambola na kofungola lingomba ndenge abetelaki biso lisolo alobi tango basa ko implanter lingomba bakomaki na mboka moko ba na esika babongisaki liboso ndako place papa Diangé akosala évangélisation na ye ba jeune ya mboka ba ye ko bibisa mbunda na babinaki makasi ba ko bina danse moko ba bitu fosa kana président yibioko donc ezalaki matata mingi donc papa Diangé na regretaki mingi yango balingaka te mbunda bunene mbunda oyo ekota tango tozalaki na matete moko mususu ndenge bakosi bayaka bale bakotsa mbunda na kati donc topekisaki mbunda ekota te donc dabanza mobeko ya biso banganga nzambe selu ye bundu ete ndenge nini tata selu akosalaka musala na ye na kati na lingomba mpe aye kobakisa ite solo soki mpe osali musala na lingomba ndenge bateyaki biso na lokotaka soki okwei makambo na yo nyonso ekwei na grade na nyonso tu ekwei pamba te ndenge nini okotelema liboso na bato mpona kopesa bango matei na ndenge ya ezaleli mabe oyo oza na yango bato bakotala kaka ezaleli wana oyo oza nango apesi papa apesaki biso lisusu ndenge tokosala mayangani na biso soki tokutani na mayangani esengeli totangaka apesaki awa Hébreu chapitre 10 verset 25 elobi ete esengeli na biso bandimi tokimaka mayangani na biso te tozalaka ntango nyonso na kati na mayangani ndenge alobi kuna kotosa mokolo mayenga parce que ezalela mondimi oyo aza kokima mayangani eza ezalela bapakano donc soki wamoni ke mondimi to nganga nzambe amonani te na mayangani nyonso lingomba aza kobenga esengeli bakonvoke batune bayeba mpona nini azoya na mayangani lingomba te donc en fait papa apesaki baorientation nyonso oyo lingomba ekoki kotambola malamu alobelaki mpe meme makambo kodefa bamongo kodefa ezali mabe te me kasi esengeli kofuta mondimi azalaka na banyungu te ya makasi makasi oyo eleki yo mutu donc moye kofuta yango ekozala te awila biso matei ya koteya bana mwana soki asali mobulu seyaki kokotisa ye na ndako kobenga ye na balabala te kogangele na balabala te parce que akozala frustré malamu obenge na ndako okotisa na ndako nde obandi kopesa ye matei obondeli opesi matei ekozala malamu mingi alobaki yango te ndongolo kwa mwana donc apesi biso mpe na bachapitre awa apesaki na proverbe chapitre 10 verset 1 donc ndenge ya koteya mwana ntango azwi problème na suka tata nguli papa mfumambanza yoko pesa biso ezaleli ya mutu ya nzambe ete mutu ya nzambe esengeli na ye penza apesaki ya liboso alobi longi kafuete kala mbuta muzitisa nsiku mya nzambi apesi zingana chapitre 1 verset 7 donc biso bangaka nzambe batambwisi bato na nzambe esengeli biso tosaka ezaleli tozala bato ya liboso
ya kotesa ezaleli to etinda ya tata nzambe quand vraiment alobaki mwa bimeli kikongo yango eza makasi papa tabanza mwa ndambo oyo toretenaki nde yango wana. Merci batata pasteur wana nde mate ya papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na Kiangani ndenge nini tokoki kozalela na kati na Lingomba batambulisi bandimi oyo azali nanu mupakano azali kolanda likamba tata Simo Kimbangu nyonso wana yango papa Dialunga na lobaki ndenge nini tokoki kofandela na kati na Lingomba et surtout awa na kati na Yerusalemi papa bokoki kozonga na bino na banza oya bino otopesaki bino ekoki esika papa Mfuma Longo papa Simo Kimbangu kyanga na ye kolobela ndenge aza kotinda biso tosala ba recherche na biloko na biso to na bibwele na biso oyo tozali kobokola pe na ndenge tozali kolona ba papa abandaki koloba tango nyonso ete na kati na Lingomba malamu to misalelaka biso moko pe papa Dialunga na aye koloba ete nsinga wa malaka ziami nanga mvumbi ko boza na posa eloko oyo ekoki kobikisa bino kasi euta musika ba frontière ezali parfois kokose ba frontière ezali or que tozali capable biso moko tosala nyonso biso moko yango nantina ya kolona pe kobokola na kolona biso nyonso toza kolona na ndenge ya Lingomba toza komona biso moko ndenge milona na biso oyo toza kosala batu oya motema malamu o bamoni eke osala malamu bazali kokumisa biso na ndenge pe ya kobokola papa apesi ordre na bamama tosala ferme basoso wana baliaka mingi masango soja badesi ya loso biloko nyonso wana toza kosala yango kasi tokomaki bite na problème oyo ya farine de poisson solo bamama basombaki bato ezali ba poisson eza komonana kasi ndenge nini tokoki koproduire farine ya poisson esika wana lokola bato nani bandi kosala pena ndenge esengeli te biloko wana na lutendele toza kosomba ngo mingi toza fournir masango ya solo soja na ba calcaire wana mabanga wana ya pembe tozozwila ngo kote ya lokala me bandaki kozanga biso siko farine de poisson ndenge nini kosala yango na ndenge toza kolobela bata motema malamu tango baza oyoka sango surtout o baza na mikili ya poto ezaki na groupe moko bamoniki oyo bashine wana esalaka biloko basoso bakoliaka bangutu bayibelaki kaka ke bambwa bakoliaka obe inyau bashine wana solo bayelaki biso yango metango papa aza koloba makambo farine de poisson totali nanu ba poisson na biso oyo eza awa na etan awa na se ya mai ya nkamba soki tosali test eske tokoki kozwa farine ya poisson te solo bajeune oyo tozali koyekola oyo baza na bisika mosusu toyaki koyekola likambo wana liboso d'une façon la artisanale donc na ndenge ya bonkoko tozwi bambisi oyo eza nani fresh kaka ya etan wana toyiti yango ntango toyiti ekauki makasi
to tuti yango na mabuka to yungoli to moni penza solo ezo kubimisa biso farine ya poisson o ezali kolukama pona kolesa bambisi bango moko ba poisson bakoki kolia yango ba soso pe bakoki kolia yango to sali mélange na ba masango ba soja to monike esika wana ekokani quand même mbala moko toye kozo makanisi ba jeune wana bazwaki na machine wana bayaki nango to meka nano na ba four oyo tozo salela mapa eza ba poisson pe eza ka biloko kolia kaka na minute wana to lekisi yango ndenge tokotumba ka mapa mbala moko mbisi ekauki makasi to lekisi yango na ba machine wana farine ya poisson ezo makate donc makambo to yekolaki na ba jeune mususu nde yango wana tango to réussir to moni penza ke esengo makasi to moni esengo makasi yango to yekolakisa pa ya papa lobiale bo multiplier yango ba poisson oya biso ya solo soki tozana ba etant ebele donc kaka na ndenge to yekuzoko yekala na ba jeune donc 10 000 poissons kaka na ba poussière wana ezala ya loso ya masango 10 000 à levain ya mike to tiango na isipa après 6 mois ba ye minene to koki kolekisa bango ba misusu baliami na biso batu ba misusu baleki na farine de poisson donc na état moko o yezali ke ndenge tozoko sala ba 50 mètres sur 30 donc tokoki ko loger ba 10 000 à levain boko mindengwana après 6 mois to sali récolte donc ba étude wana eza ko sala mana malembe donc papa soka chelo boko na yo okomona eke ndenge projet ya papa d'angenda ezalaki était par jour to vide étant moko donc 365 étons ya ndengwana par jour tozo vide soki na 10 000 à levain wana bakomeli na 10 000 wana tango bazosala ba étude tokokozwa batonne ya poisson ndengwana chaque jour wana biso na yelusalemi tozokolia mususu pe ezali koteka mapote tobomba musolo wana kosomba basima ba barre de fer na makambo mususu donc mayele na muke papa ndenga za kotinda biso na ba jeune moi découverte toza kosala nde yango papa lobiete to bandi déjà ko produire farine ya poisson biso moko bambisi oyo utaki na bato ba mama oyo ezalaki ya mike salaki neti ebeba mususu kutu soko kusani pembeni bandisha kubimisa solo makasi kasi tango ekena furo solo nyoso wana ebungi na yango to mususu kutu ano ekena machine to bekoki kolia manango no biso bato po solo nyoso si ebungi na yango donc elingi koloba ete na biso moko tango tozana indépendance tozo kosala ba découverte ndengona toya kokoma soki bata ba frontière kangami pendant X temps eloko kolia ekozanga biso te eza boye te nyonso wana yango papa azokotinda biso tozala makasi na kolona pe kobokola papa nga na termina nga wana okombo tata mwana pe tata molimo santo. Merci Papa Mbenza. Merci